congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya Tolo Masolo à danger. Merci très cher téléspectateurs, vraiment boza et belé. Ya kolanda émission na biso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss monsieur Joshua Didi Pumba, merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda, merci beaucoup à Apocalypse Bella, merci beaucoup à Malolo Loris de la Congolia, merci beaucoup à boss Julien Botalatala, merci beaucoup à maman Emeline Temamote, moi tous pepele mbetolo, tozana bango déjà na katakina, merci beaucoup na bilamba la bango belelo vraiment ba préféré ba latisa grosse mouline niveau ba yelinga ba valise na ebité allez-y comprendre. Merci encore à mamie Mininte maintenant tous pepele ambetolo tozana bango déjà na kata bakina lelo vraiment toyaki pona lelo vraiment toyaki na prison pona procès ya Kofi Olomide parce que ça déjà na prison lelo vraiment toyaki pona procès ya Kofi Olomide il fallait qu'il y a samba mais ba pousser en sous donc 15 jours Kofi Rosamba après 15 jours de royal sous pona ko pesa bino toujours car ba actualité ba information na bino ba eboali banda mboka bino ba bolela Congo France. Merci encore à mon boss monsieur Josué Didi Dipumba grosse moulin on salara musana nga ba reporter on lelo vraiment zaki procès ya Kofi Olomide fallait qu'il y a samba mais ba prolonger en sous encore 15 jours à Kosamba dans 15 jours dans Busoto moto azui image azati donc yagigara mais ba reporter comme le 15 yango ba ebino bozorata kolanda Congo France bozara monde entier Rolanda biso bozala toujours scotché branché sur Congo France bozala jamais déci. Merci beaucoup grosse moli pe na remeka un peu ko partager na ba collègue na biso to yaki a pour na procès ya Kofi Olomide restez toujours scotché branché sur Congo France. Merci beaucoup à suivre. Ok, merci beaucoup grosse mouli na salara musala nanga. En plus toza na Congo France site oh vraiment rien à dire rien à commenter toza libanda ya prison kande na ute koloba tout à l'heure to yaki pour na procès à Kofi Olomide ba reporter encore 15 jours na habité naza déjà na moko pe ya Kofi aza awa hier azala mieux placé non pour na ko se présenter et puis na koyeba retourna kaka question moko l'état na zwa pe ba collègue nanga mususu mais quant à moi déjà j'ai dit bonjour. Bonjour maman. OK, merci beaucoup ceux qui ko se présenter monde entier et un peu ko comprendre. Ouais, comme on a dit Diora, naza moko ba petit avier. Ouais. OK, merci beaucoup le lotoye vraiment où il fallait qu'il Kofi Asamba le zaki procès mais tout monde ba reporter encore 15 jours. Tant que moko ya petit à Kofi Olomide et ça lui on ndengene tant que va reporter il fallait qu'ils allaient mais va reporter encore 15 jours. Ouais, doula eza ya makasi. Vous savez Kofi Olomide c'est un chevalier dans ces pays reconnu par le chef de l'État et 2 fois chevalier. Donc ça veut dire que il y a 2 cas qu'on peut voir. Aujourd'hui, quel que soit le problème qui peut arriver, on doit d'abord reconnaître le titre que Kofi Olomide porte aujourd'hui. Le titre Kofi Olomide c'est un chevalier. Mabe zalaranango, maramute zalara. Moni biso toza batu. Ba fuli moko ya kokosa likamoko boy après on reconnaître que likamo na sa ke za mabe. Il a reconnu qu'il avait très mal fait. Il est passé à la chaîne nationale pour s'excuser. Nous devons quand même voir son cas. Là, j'en profite pour demander pardon à Maman Olive. Pardon au chef de l'État. C'est bien bon que mais le fait qu'il a demandé pardon, qu'on lui pardonne. On était là à l'audience aujourd'hui, justice est renvoyée à l'audience dans 15 jours. Kofi Olomide c'est un Congolais, justice congolais, État la Ka et Salam Salanango. Tout ce qu'on peut dire c'est ça. Mais on le répète encore, Kofi Olomide c'est un chevalier, qu'on lui pardonne. Il doit servir son peuple. Vous savez, tout dans un moment de festivité, de kermesse, de bloc belé, on a besoin de Kofi Olomide. Il doit servir la population. C'est son travail, c'est son métier. Là où il se trouve aujourd'hui, ce n'est pas chez lui. Kofi il a des enfants, qu'on le fait sortir, qu'il retrouve sa famille. Il a demandé pardon. On demande pardon à tout le maman, toutes les femmes de la République, même en Afrique, même dans le monde. Pardonnez Kofi Olomide. Merci beaucoup. Grosso mouli na otambisaka miko na ngana ebité nazana journaliste moko pe ya journaliste na sonete so rokota na plateau nanga to meka un peu ko partager ndenge za mais quant à moi déjà j'ai dit bonjour. Bonjour grosso mouli la patronne ayeyo na compte comme ça là. Voilà, OK, merci beaucoup la patronne lelo vraiment toyaki awa pona procès. Merci beaucoup la patronne toyaki wana pona procès ya Kofi Olomide to moni ba reporter encore 15 jours. Tant que yo pe mopandi sango. Yvonne la patronne tant que mopandi sango. Et ça lui on ndengeni la patronne. Gros César Lango makambi ya lobalsu mo mingité. Tant bakanga Kofi Olomide, et ça qui passe déjà ndenge bakutela ke ndenge ba memela ke aza muto. Na ndenge correction
o basali ekoki pona nga. C'est vrai. O azui penza ekoki a mutu. Nyamaka nda yoka te. O atikalaka invariable za nzambe mutu ça change ka Koffi Olomide za mutu ba ko bando tangele ba bêtise ça c'est bien beau. Mais ndina mona ba pesa Koffi Olomide 3 médailles ko leka batu misusu. Mais non kamo apparemment médaille on est ba on bati en valeur te. Bon ye bati ba pesa ba médaille on pona nini. Degré ba sambusi Koffi Olomide. Oui, il y a justice, mais les gars samboleli et koki pona nga ba limbisa rien à dire. Merci beaucoup. Pacho RFI moi na mutegete kotaka na plateau po biso tout yaki to sala rara musala Pacho RFI moi emo na yoka na batu nyonso. Ouais, ba la poto président Wani Maimona Interpol na Liège. Apocalypse Bella. Le millionnaire. Grosse mouli na bête ma solo na lelo na butu. Ah mon vieux, on est là, on est ensemble. Apocalypse Bella na senti. Tala, Apocalypse Bella tindi la là na pesa yo. Le millionnaire. Bon, on ça besoin sentir Apocalypse. Oh bata mami Rajabu. Ça va quoi. Apocalypse Bella le millionnaire très fort. Makama Koffi Olomide d'abord on a pas tué refi dans un regret. Koffi Olomide M6 ninga za na cachot na prison. M6 to rozanga un jour. Quand ninga za repiquer avec Chris. Omoni elongene ninga comité. Via Bella ne attention. Atana makambi belé tout ça va bomba bani. Bachana se. Tokina la tongo to ressemble à Maria. Mokonza oh to semble na bato basali biso mabe o miso mangai mo miso ya bati baso. Tout ça veut dire que biso nous sommes des chrétiens. Tout semble à Maria. Mais ce qu'on dit ni bino semble à Maria et fait cela na Kenya kuna. Bata Kenya no ba kangiete batindi na mbongo na biso en tant que ordre national. Bah on humilie n'engo bah c'est pendant 3h dans 3h du matin 6h du matin bah continuer le pan kraka humiliation ce n'est pas un koulouna ce n'est pas un brigand azali citoyen congolais adresse Iban même na 10h 12h 14h 15h bah rejoindre bon on pas kraka mais c'est regrettable tandis qu'il y a des gens bah ça va bêtise dans mboko bah kanga bangote et belé bah trahir mo konza kolofa kanga bango et belé bah zana va trahir mboka fa kanga bango bah c'est l'année mais je regrette beaucoup na ba camarades ya Koffi Olomide baza derrière makambo na bato Koffi la foule la société na bango ya baboro mama bende quoi baboro ka boyebi ka baboro on a la yebi ngote Pacho RFI quel bord baboro Koffi la foule quoi boyebi na yepe eza sonia ba fitol ba belé balinga bazo benga bo dimne ninga za 6 mois so 6 mois longo to tine na mikili faut sentir to dimne to finaye. Au salam ninga mabe nzamba za roulage et après ya lobby yo pe toujours comme tourna yo est-ce que bato ba lela ne bazo lela monde entier boy sala miko baladette yo ka population ne bazo loba muso bazali pour muso bazo pesa conseil muso bazo contre mais bato baza contre ba muke bato baza pour baza belé na système liboga ya mbika parce que j'ai dit na sentir le logo moko boy ya monsieur a publié sur internet oh non bino ba journaliste na boza ba journaliste sanzala ngane na sabola jo sanzala te nga Pacho na ajo nanga na yebi ko lugambo na ajo ya ye ninge mutu wana soit disant benga ya grand prêtre na ajo ya ye ayebi no tata na yete ayebi magambo ayebi vi na yete ninge zalaki ale mutu modo anole madame na osenga na ye faut cesser ko bana yo Pacho refio oza mutanzala nga mutanzala wana na nyongo po yuzara toujours mutu makambo Pacho RFI nga na mutanzala te nga na ajo na za na ngosi na fandisa. Et ça mutoki nangande na sala ki na sala lo ba parler fandi ya danger pe ya blague ti. Vous comprenez? Na pena ndeko bana ba savanga charge ba suba ki na ba poto na mbongo nanga. Ça veut dire na dans cas. Atika ba bêtise au sala ko feza mninga n'était pas masana, n'était pas tout aux jamais masana. Ko fait le grand poto sala ba te bele bazala. Mais le gars ils n'ont rien. Ba misère à galerie. Et là on va sali ko feza déjà ba mettre ba composer les j'ai qui zengi. Ba pacifier. Pour pas diminuer maître mais ça n'ont rien yepé avec moi nzambe ba osaka contre maître na ningagé mais Apocalypse Bella le millionnaire merci beaucoup na soutien na ngo semba t-shirt honorable na biso Claudia Sasungesu asombi ba t-shirt bive on les propriétaires asombi ba t-shirt pour la Koffi yo monité que na prison makala ba ko boya ba so ba kota pour plein zo sala ma délégation de partout États-Unis France Paris Bruxelles je vous signale que na Bruxelles ba zo sala marche dans notre émission pour Koffi Olomide ana maitidi ba j'étais Bilomba ba ça ba marche soutien Koffi Olomide
même aux États-Unis, ça la marche, je suis Koffi Olomide. Ça veut dire que Koffi Olomide, c'est l'icône de la musique. Tranquille, on a beaucoup de choses à faire. Tout en année électorale. Année électorale, on va faire un peu de on va faire ils parti tous na bolingo mibeko pe misala tout la venir mboko izala liboso ko fele midata mona mbali kuna la kasho ko kufate ici na solaki na mona présence ya papa Lutumba Verkis Kamangana na mona présence ya honorable Kofo Ingila Claude Maluma l'empereur salaki wana Michel Kabeya basalaki wana mais bato Koffi Olomide fa comprendre sur bato ya kansa bato muso balingaki mais muso balingaki car l'entourage na ye ba on va trahir Koffi mais ça n'en rien. Il y a un journaliste qui a fait magie, mais les journalistes sont talibés vrai. Allez à mon Koffi, tout le monde a fait un whisky. Non, nous avons un rôle, c'est la salité solo. Oui, c'est un tina pour aller à la soit aller à la loba, aller pas moutou. Après ça, on va cop, après ça, relation. Comme on critique Cardozo Mamban, qui est l'homme aux éblés, Didi Kimpuna, Congo France. Bientôt l'émission de Patch Réfugié Congo France. Ban à poteau, black au coin. Patch Réfugié contrôle. Mon bola de Kabinda. Je suis Koffi Olomide. Bango tout basim ba t-shirt. Bata balinga benga patch financier spécial numéro plus 243 89 53 48 057. Bo benga patch financier na prena nyos balora longo za la calme. Aminata la Cissé. Hein? Gabi tonga le beau gars de tous les garçons à Londres. Hein? Est-ce que vous que restaurant za moko ya mama Wiva. Oyo a sali spécial kanga Koffi Olomide mais na mona momi mo wazo gafelenga. Ça c'est langage qui est young, on a vu que restaurant moko chez Malolo Nzamba, maman Lori c'est la Congolia. Voilà ma maman chérie que j'aime beaucoup, mais la maman langa moi c'est pembe, babine longa ba bébé gros mouli non ça la ramusala langa. Na habité il y a journaliste na biso pe moko kaka ya mboko to ça la ranera musala ndenge zalara. Yeba okolo ba emo poto ça tout autour na ba journaliste quant à moi déjà j'ai dit bonjour. Bonjour grosse mouli. OK moi emo na yo pour le vraiment to ya qui procès à Koffi Olomide ba reportant encore 15 jours. Tant que journaliste, tant que Mopandi Sango et salut on dengeni to au moni ndengeni. Tes regrets ali, regrets eza vraiment. Mais car ande binomo boyebi c'est président Reagan, tous apeka na idéologie Hillary Clinton, votre cause c'est notre cause. Donc cause à Koffi Olomide et kotibiso ba oyo. Donc affaire en opendenge zawana bana poto na Sabino Koffi Olomide lelo vraiment azaki moi muke desi mais justice pendenge za bongo eza moi muke saisi ou soit bazana moi problème pour plaigner azate et Koffi Olomide bientôt là aux alane vraiment libéré pour tout le monde na mama solongo ezokota bato belé neti mais via zo peser toujours via zo peser to sentir bato bazo défiler na niveau moko en prison Sandra Kazadili ça sinabi que yo vraiment oza mopao Hervé Lentel ekolo idolo nabi que bino tout Sylvestre l'essentiel Pati Bofondo le guerrier de Switzerland donc nabi que Simba Sergino Muntila René Botamba Ebende Joël Kandalix to solo la kama sola mopao vraiment dans le OK merci beaucoup naza pena journaliste na biso moko awa pena ebité pe double revolver mais ako takara na plateau quant à moi déjà j'ai dit bonjour. Quant à moi déjà j'ai dit bonjour. Bonjour. OK, merci beaucoup Lelo vraiment toi qui procès à Koffi Olomide ba reporter en gros encore 15 jours tant que journaliste et salut ndenge ni to message nini ori ko pesa na ba tout bazolanda biso surtout na site na biso ya Congo France. En tout cas vraiment Congo France ba mbote na bino belé na patron na bino to qui patron ba patron Josué Dipumba. Ah Josué Dipumba ba mbote nga pe na pesi ba mbote nanga et pas la patron na Yvonne. Mianda la pesi ba mbote nanga pas mon patron zon ma bien la légende ni la benga qui toujours et là on passe ça que au moins y avoir le balisolo Koffi il faut oyana noyoki au fouti pe transport baby pe transport no yo quand même ba juriste ba loba so on a un bon à transporter OK ata ko lukata cabinet avocat mon expliquer mambo ya ko blessé volontaire article boy lobby boy et là on passe ça ka kende ko na biso tika no biloba loba na yo o kutu ba yebi to yaki mambo ba site ko kisite o sa ba 200 vie pegin ça bo tika bo frère na église mais na boy na musala to ba collègue tika bo tika no biloba loba et fini ça peut mboka na biso comme si to livrer muto angoko na ba buzo ba donc eso ça bien té le grand mon pas ça querer na à reconnaître ba meilleur coup na depuis dimanche na RTNC et le selon analyse na sala qui deuxième na biso nem teza mabe ma Doris ndengeni que tangu mutaye déjà lokola ba expulsé na mboka mo ba refoulé il fallait ne deuxième na biso interpeller
Déjà, mais il fallait interpeller depuis le samedi, ne pas attendre, ne pas livrer dans la police. Mais déjà, mais tu sais qu'il est grand mon pao, à zone na endaku, de lundi, mardi, na tonga de baro kanga les grands mon pao. Les grands mon pao bakangi était kende ndenge to amona ki oh bakangi Kofi Kotia comme prisonnier makala te, comme prisonnier te. Kofi Olomide azali en prévention détentive. Juriste mingi ba olanda maître Guillaume Chungu Michonoka, on bichoka ba yebi. Donc azali en prévention détentive. Parce que pourquoi procureur a dit que Kofi Olomide na makala pour na tribunal na biso parquet général na biso à Gombe babato bazara bakawa na faut ba ocha bango toujours na prison makala. De prévention détentive le roi a sagi déjà 5 jours na kata ya boloko. Le long de babengaki chambre de conseil. Chambre de conseil qui est siégé de Totikoyoka ba pesi Kofi Olomide 15 jours. Après 15 jours de Tosani Torozonga. Bavoka baliba débattre chambre de conseil le Toroyo kabinoté. Après 15 jours boya de Tosani ni to débattre lissus. Dans 15 jours on a des sotoyé. Ce qui chambre de conseil est boy lissus koyoka lissus Kofi Olomide ba boyoka na ba avocat na e. Ba ko tribunal na chambre de conseil ba siéger ba opesa 30 jours. Na 30 jours on va mettre Tony, va mettre Diamant Baoya Baolobatin, Tony Skoto Senga liberté provisoire. Et l'Européen a moussou il faut topé sa paix chef de l'État na biso paix respect, topé sa paix première dame na biso respect. C'est pas seulement toute chose que maman l'hiver, papa Kabila loi ezana mboka. Botika no ba pourtant ba Kofi samedi azonga na ndaba twingi balobaki. Yango na RDC loi ezate ba o baza ba sans papier na poto, bazaka tout ko commenter ka ko finga rabat. Donc yango wana Kofi aye awa. Botika no biloba ba concert bozo fingisa so yaya na biso tokuta na presse na yo yaya munene bongo ba vandi solo kwa moi muke komi ko loba n'importe quoi na danseuse ezo ça bien té donc musala wa internet ba journaliste internet c'est ça journaliste était mutu nyonso alega na bande de l'école. Je suis désolé quand ne pona Pamela ngo bazo défendre ya lobi ki nga na tanga na ngati ma chérie otanga to yo beto koma kombo na ote ezo ça bien to za mama bana mais tangisa bana yo to tika no ko finga no Kofi Olomide ken pia na pesa Kofi Olomide respect azana ordre chevalier ya mboka na biso ken pia sali sone batika no ko sabe miso bazo sala na ba penkitsa za ko finga honorable matanga honorable Kadogo akufa ki a contribué na loroté Malembe cha kota ki na prison honorable au PC l'autre côté. Et ça que soli kambo Kofi baranki na no personnel bo bomba ngono po munyo so na mabena yo poza mabena yo. Botika nan. En plus le bureau à Kofi nan. Soit disant ceux qui portent parole, ceux qui m'ont la bouche autorisée Kofi Olomide za na ngo pe yo pété po to monyo até. Nyango lisusu. Baba mission ya net non zo ça ceux qui merveille irambo. Pour les deux présidents na yo zo tanga baba baza ba pété à Kofi. Tangi su banani ba président nani. Tanga wana o ba comme ceux qui trois baza ba ninga Kofi. Baza ba ndeko na mibali ba les deux présidents on des nani selon ndenge déontologie na ngana ebe jamais na kotanga ba kombo na bango mais ba cher ami internet bazo ko naviguer bazo mona ndenge bango bazo lobela botika nanu bango pe bana ba danseuse na bango botika ba Pamela n'est pas une star comme star car pour la violation faite à la femme ngape na moi c'est le mon pas ça le moins à la rater pour biso ba ventre na biso nzoto moi c'est ça mabe o ya ko beta bomo comme on a obota te boye mais gloire à Dieu déjà na bane mibale yango wana botika no mo pa wa pema na po ko ya ko mona azo sa passe o ko kati yo sa pa ande de ota c'est ikuta munya bivier ah ngape na zeka lokwa yo vie melo na libanda na komi personnel nde zo boyo komi bloqué. En tout cas les grands pas auto après 2 semaines trop ça là toujours quand des atolanda mo pas auto lemba te bino ba obolinga bozo ba émission do piratara bokomi ba titre lokuta pe botika mais bureau a Kofi Olomide botika no sa ba émission internet et ça ma be pour émission bo sa we ba internet diaspora ba te be na na monde entier quand te yo ka mo pas ngaza ba problème na pays na France kuna bani ka ba video bo sa na isa nyezo bote de sous ba problème et fingi ça pe mo pa ouais vanda na ya ozui bezming mikolo vanda na ndaku nano et ça bien te en tout cas Congo France vraiment zo ma bien la ma tante chouchou zo bambote na bino il faut la sala boy journaliste à valeur on peut se musano valeur zo quoi valeur ozui ka moi image bo te zo ça ma be et ça vraiment ma be makasi. OK, merci beaucoup. Grosse moulino salara musala na ka ndenge za la rande na lobara to sepela na ba bazo sepela to le la pe plus mingi na ba bazo le la. Merci beaucoup à mon boss monsieur Joshua Didi Pumba. Merci beaucoup
beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Merci beaucoup à Malolo Loris et la Congolia. Merci beaucoup à Maman Emiline Zemamote ma tous peuple les mbeto tozana bango déjà na kata bakina. Merci beaucoup na biema lelo vraiment Maman Emiline Zamba décidé bi grosse mouli na ilo des valises ou la taranora pour na émission. Merci encore à Maman Emiline Zamba na senti ba valise nanga donde na lati nanga be Maman Emiline Zamba na Maman Emiline Zamba umela na yo. Merci beaucoup à Mervose Belé, merci beaucoup à Vieux Gauthier mascotte les boss idéal. Merci beaucoup à Ya Willy Moucheni balobi code mboko yo. Merci beaucoup à David Olito, merci beaucoup à Apocalypse Bella, babi prêtre umela, on est là, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup quand on a été Sabino tout à l'heure avant et annonce nanga que tu as qui vraiment pour un procès à Kofi Olomide, bah reporter encore 15 jours dans 15 jours royal sous vraiment tout ça libanda ya prison ya makala l'état n'a zoapé président Julien Botalata la protocole vraiment na émission na biso ka ndenge za rapport to kutani biso na biso ba journaliste pour Kofi a sambité ba pousse dans 15 jours yango to bimi libanda ya prison to bité jamais actualité héros les raté il faut tout ça la salata zoapé na président Julien Botalata là quant à moi déjà j'ai dit bonjour président. La ligne présenter la ligne Julien Botalata la présentateur de l'émission Talelo. Oui non boss. T'es comme on est aux anango mais si aussi qu'on a on te moussa non avant non. OK, merci beaucoup. Ça c'est langage que moi boss Julien Botalata là. Et na boy na pas ngote menara na besoin de moussa de salima non. Tout ça on est moussa là madong na place na zayo ça moussa là. Comme moi so na chango siko na mutu na yo bungu sa vision. OK, merci beaucoup Julien Botalata na habité moi emo na yo kaka par rapport ndenge toyaki pour na procès ya Kofi Olomide ba reporter encore 15 jours. Moi emo na yo ni le message ni le kopesa na monde entier zo attend ya kolanda émission na biso na Congo France. Liboso vraiment merci beaucoup Grosse Molly donc tout à l'heure vraiment Congo français. Congo France na Talelo News 10 donc ils en ont pas si makasi comme un artiste mené le rôle à Kofi Olomide composé acte liboso ndetinga mo pe na CPN na ngote na posé acte wana et comme mes intentions déjà ils ont déjà mabé et puis surtout faut que les paramètres mususu Kofi Olomide tant akitaki awa acte ou posama ki na kati na résidence à Kofi Olomide normalement fait ça na aéroport. Même Kraka, tout le monde peut pas nous les fractions Liban, Namboka, en France, les États-Unis, Kenya, partout. Bacha, Bacha, et Kraka, même dans le cas de Kiti Nango. Le service n'a pas de Simba, mais ça l'a mis bon côté pris dans Simba Nango. Dès qu'on fait le média, bah aussi. Mais imagine, je me comme moi, qu'on fait le média, bah Kraka, na Kata Lopango, bah photo, bah Mahmoud, tout le monde est mon ami. Et après, na Kati, y a voiture. C'est-à-dire place ba okene na parquet ba fungoli ba kraka yemo ko famille na litoyi est-ce que ko famille pas fungoli ku bezaki par place wana mande to comprendre ngo vraiment bien té mais asala ki mabe et puis na ma mususu mais obiso to senga kaka ezaka justice ça musa nango mais ko famille to bo sana pété ko famille les ali quand artiste oyo a défendre pe drapeau ya mboka partout dans le monde donc lo manga pe non senga ma justice kaka ça musa nango loko esi ko famille da senga ki bolimbisi ngo bateke bolimbisi mteno limbisa mais moi kanda ngo ya gouvernement za la PMP apaisé. Merci vraiment. Merci beaucoup, boss Julien Botalata là. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Joshua Didi Dipumba. Merci encore à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Merci beaucoup à Apocalypse Bella, Babi Vieux. Mais là on est ensemble. Merci beaucoup à Vieux Gauthier mascotte les boss idéal. Merci beaucoup à Ya Willy Moucheni balubi code mondial. Merci beaucoup à David Olito, Malolo Loris et la Congolia. Moi ça pembe nelonga ba bébé. Merci beaucoup à Maman Emiline Zemamote ma tous pepele ambetolo mikolo. Grosse mouli abe oyo rane mutute na babiyema chaque jour babiyema oh ya mois de juillet oyo ya Maman Emiline Zemba na Maman Emiline Zemba. Merci beaucoup na ba tout bozwaka. Ton ya kolanda émission na biso na Congo France. Restez toujours scotché branché sur Congo France pour vous allez jamais décider quand on moi déjà un habit qui est trop coûte un sou dans 2 semaines pour un procès encore il y a Kofi Olomide compte à moi déjà je dis merci au revoir bye bye. Congo France Ekara Moulaï France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo Kitoko